Mbote bandeko balandi ya émission Tindika Télévision Santé. Awa tokobeta masolo ebele me o etali mingi bo kolongono banzoto oyo etali Saudi ya bana ekolo Congo. Tokobanda na retour topé séjour ya ministre ya Saudi Dr Eteni Longondo et pai wapi auti kotambola koluka solution pona makambo etali bokolongono banzoto abandaki na mboka ya Allemagne alongo na Allemagne akena États-Unis d'Amérique et pas iwapa akendeki na masolo ya kokutana na fondation Bill Gates kuna esika akendeki ko beta porte ba pesa ba moyen ba pesa matériel pona kosunga bayimboka zonga ki botala esika akendeki po awape tuzali prêt pona kotia kal na makambo etali corona virus na koloba mingi te boyoka elengi ya magazine oyo na voix commentaire ya Karine Ivili pesa elengi Ivili. Mon conseiller santé mon mboka le docteur Eteni Longondo azongaki na ngumba Kinshasa mokolo ya lobi loleki après avoir kolekisa mikolo na ye na mikili ya bapaya wapi pa imonganga Eteni azali toujours kosala pona bokolongono bwanzoto ya bakongole nyonso esengeli boyeba que ministre ya santé bisika azalaki azwaki sango ya bokono ya coronavirus oyo ezali kobomisa ebele ya batu na Chine lokola monganga ya solo tango akitaki na avion akendaki na ndaku na yete kasi alekaki mbala moko na hôpital général ya Kinkole wapi pai gouvernement congolais était en place au cas où bah remarquer que cas suspect il y a coronavirus ezali Azala Kibongo accompagné d'un directeur de cabinet naye pe quelques médecins chefs des zones pe ba visitaki quelques locaux na kati ya site wana mokonzi ya santé Eteni Longondo azwaki maloba ya koloba ke ba congolais bazala na motema ya kokita pamba te coronavirus et communauté na engumba Kinshasa boyokaye. Ma visite ici c'est évidemment comme vous l'avez dit c'est pour visiter le centre qui est mis à la disposition de cas de coronavirus au cas où il y en a. Et je voudrais tout simplement rassurer la population congolaise que le gouvernement est en charge et nous sommes en train de suivre cette situation de près. Donc je viens de descendre de l'avion, il y a un dispositif de spécialistes qui est mis là-bas et à chaque fois que les passagers descendent, il y a un thermomètre, une caméra thermique, et puis les gens qui vont répondre aux critères de cette maladie, de définition de cas, seront directement ramenés dans ce centre-ci pour des investigations approfondies. Donc que la population reste calme et le gouvernement d'ailleurs a constitué une équipe de surveillance où il y a plusieurs commissions. Et les commissions se réunissent presque chaque jour pour suivre cette situation de près. Donc je vais coordonner la commission, évidemment sous la supervision du Premier ministre. Asuka kikaka wanate mokonzi ya Saudi mwana mboka Eteni Longondo akendaki lisusu na quartier Bibwa bipai wapi akendaki kotala place ba travaux ya ba traitement ya ba dossier ya ba médecin non aligné. Docteur Eteni Longondo asengaki na ba séminariste nyonso ya kozala sérieux na mosala oyo bazali kosala pona intérêt ya peuple congolais lokola idéologie ya mokambi ya mboka Fachi Beton le peuple d'abord. Chaque mardi na ministère ya Saudi et pas iwapi mokonzi ya Saudi Dr Eteni Longondo asali saka réunion benga hebdomadaire kuna na batu ya CNC basololaka boni kotambusa kitoko ministère ya Saudi boyoka image na commentaire ya Karine Ivili. Et comme bon mesano ya mardi nyonso réunion hebdomadaire ya comité national ya coordination CNC na bokuse oyo esala makana kati ya ministère ya santé oyo ekamba makana yemoko Dr Eteni Longondo
lokola président ya comité ya pilotage. Pona mardi oyo, ba analysaki sur situation épidémiologique globale ya pays. Oyo ezali sur maladie ya virus Ebola, choléra, poliomyélite, pe rougeole. Na yango mokonzi ya santé Eteni Longondo apesaki quelques orientations pour l'amélioration et la qualité et la prestation. Dr Aruna, directeur et surveillant épidémiologique, a l'obéla qui n'a pas coronavirus et sengeli bâti la bongo ba mesures préventives. Mon conseiller de santé a souhaité qu'il sous que il fallait message de sensibilisation et salama mikolezali koya à travers bapandi sango baye banako pesa message na population pe kosa la sensibilisation ya malamu po bayimboka baza la rassurer na bokono oyo bayeba ke etikali kokuta te na mabele ya RDC. Vice-ministre ya Saoud na kombo ya Albert Mpeti ye na absence ya ministre ya Saoud Dr Eteni Longondo akangaki pe makolote mbango na mai ndombe epai wapi bakene kotika mino ya sika to pe bakisi ya sika na ba oyo bazali na bokolongono bwa nzoto te oyo bazali kobela nzoto mingi ba maladi oyo pesaka kuna pongi mingi babengi maladie du sommeil akende kina ba mindele oyo tozalaki na bango na changu na roi Baudouin bakende kotika bakisi ya ofele pona kosalisa bayimboka pona image kitoko ya République démocratique du Congo pona kolakisa ete Béton Fachi Saoudi ezali priorité na ye Eteni Longondo Saoudi pe priorité na ye yepe mpeti atikali simate sima pona kosalisa bayimboka botala ndenge lekaki kuna na mai ndombe Karine pesa elengi na commentaire. Vice-ministre ya santé, l'infatigable Albert Mpeti Biombo akitaki kuna na inongo na province ya Mai-Ndombe wape pai azalaki ensemble na penelta pe organisme international mususu lokola OMS PAT pe Fondation Bill Melinda Gates elongo na gouvernement belge bango nyoso bakendaki kuna na Mai-Ndombe pona kuta la réalité sur terrain pe ko sensibiliser population na oyetali maladie du sommeil pe bamemaki quelques médicaments ya kosunga population ya ngambo kuna. Nous souhaitons travailler la main en collaboration très étroite et non en confrontation. Je demande aux élus provinciaux de soutenir entièrement le gouvernement exécutif provincial pour aider à atteindre l'objectif, c'est-à-dire l'éradication de cette maladie. Une fois de plus, je remercie nos partenaires techniques et financiers venus de Chinois. Pas s'arrêter uniquement à Kinshasa, mais aller dans notre pays. Et Sengeli Boyba Pebokanga ke pas de marginalisation na gouvernement Oyo, il y a Premier ministre Ilunga Ilunkamba. L'infatigable Albert Mpeti Biombo a kitaki na quartier ya ba pigme tope ba autochtone Oyo bango moko ba yaki na bopete nyoso ya kosala dépistage volontaire ya koyeba ke soki azali na trypanosomiase et sengeli bo simba pe lisusu ke plusieurs cas ezalaki bongo enregistrés. Mokonzi ya Saoud Dr Eteni Longondo, l'homme à la Bakos, à lobby aux États-Unis d'Amérique, à Bakos, Zala Pembeni, na commune Pilover, ma bête, malamu, poète malili, Izako beta kuna. Kuna akutana ki pour la seconde fois, na fondation Bill Gates, kuna babeta ki masolo ya, bokolongono banzoto, kanga bisaka. Yaka na matériel la ville ya Kinshasa pe na ba province nyonso pona kosalisa bayimboka pona bokolongono banzoto botala ministre oyo atako travailler d'arrache-pied mipai la bipai kotambola koluka mosolo koluka ba moyen matériel pona kosalisa bana ya mboka po ete na programme ya chef de l'État après gratuité ya enseignement gratuité maladie eza na nzela Dr Eteni Longondo yende azofungola nzela pona ekoma réalité botala boni asola kina
ba collaborateur ba bazalaka na Bill Gates depuis Washington na États-Unis d'Amérique esengo to esengo ti commentaire ezate awa musique mindele boyoka. Nani aibisaki bino ke bangi ezaka kapona kolangwa olota bandoto kuta ina Jésus Christ. Bangi ezali richesse monene nzambe apesa biso me ba pesa yango image mabe. Lelo bangi ezoko bikisa nzoka epilepsie otobengi maladi ya ndeke. Bangi eza kosala ba billet de qualité lokola dollar fibre ya bangi nde basala ka dollar na yango mokonzi ya mboka Faci Beton atimbela makambo wana bandakala alobi bangi elongwa na monoko bangi ekota na pharmacie bazo sala yango bakisi pona ba cancer bangi tokoteka yango libanda ya mboka ekokotisa ba dollar nzoka bangi na richesse ya boye et puis tokolona bangi ba conteneur na ba conteneur mais soko meli okolangwa te etraité yo na yango mokonzi ya Saudi Dr Etienne Longondo azalaki libanda atindi oyo ba collaborateur basala forum bamona en dehors ya diamant boni bangi ekotisa mbongo na République démocratique du Congo. Commentaire kitoko ya Karine Ivili Bolanda. Mobange na forum sur culture et commercialisation ya cannabis topé bangi babengi yango na lingala et salamaki mokolo ya lobi kuna na site ya DSMP na souci ya kosala ete peuple topé population na ye bazala malamu pe bokolongolo banzoto président de la République
associaki ministère ya santé oyo ekumba makana ye moko mwana mboka Dr Eteni Longondo pamba te ye azali monganga oyo apesaka kisi na bayimboka na absence na ye adelegaki deux experts ya cabinet na ye Dr Esebe Dembogi elongo na maître Njoli Ingange Benjamin ba participaki na kati ya masolo yango esengeli bosimba ke RDC ezali 4e pays producteur ya bangi na Afrique. Pebo simba ke bangi ezali kisi moko ya malamu o esalaka traitement ya quelques maladies neti cancer, maladie ndeke tope épilepsie na sida selon ba étude basali boyo kandenge ba communicaki. Toza ko sala forum parce que actuellement neto lobaka na monde eza na ba découverte mususu o eza ko mema ba mboka mususu na ko kende liboso. Biso toza na ba forêt, toza na ba mai ya minene, tokoki kaka kolandaka ba minéraux te poto se développer. Actuellement le loba za ko benga biso dans la coulisse que toza au moins 4e producteur dans le monde na matiti o to bengaka communément Diamba. Alors que Diamba sur le plan scientifique, ce que vous utilisez ngo et ko aider batu ko salisa ba maladie ebele neti ba pasi ya ba maladie to bengaka cancer, ba pasi ya ba maladie to bengaka ba rhumatisme, ko soigner net ba maladie to bengaka ba épilepsie. Mais pour na ko canaliser yango, papa mon continent biso ekolo, Félix Etienne Tshisekedi que je cite en passant, alobaki fotoye ba ko exploiter nyonso ko pesa population na biso mbongo pour na ko développer Congo. Alors, na ko landisama na ministre na ya santé l'excellence docteur Eteni Longondo avant d'ici biso batu ya cabinet tozui ba structure nyonso ya mboka ba structure ya santé ba structure ya pharmacie ba structure ya organe ya mibeko ba structure ya environnement ba structure OPSA kabilanga pour tomeka ko canaliser sur le plan médical et sur le plan scientifique comment tokoki ko utiliser cannabis na intérêt ya bana Congo et non na ba intérêt automona balobaka et bana ko langwisaka batu enfin que mboka ko bénéficier na mabele bakoko batikela biso naza ko yesa bango bayeba déjà ko luka eloko mususu akosala bayeba déjà ko tika bangi parce que badaki ko sakana na l'état muke pour l'état a organiser ki nanu te na domaine oyo. Voici maintenant que l'État a commis organisé dans le domaine autobengara ya bangi, l'État a kozwa ba mesure ba bangi nyonso bozaka nango ya basita wa ekolongwa. Ba koma ko salisa semence ya bangi moko o ba bengara ngo ya utilisation médicale na scientifique. Ba kozwa ba bangi o ba ko diminuer ngo teneur epesa kabino o zaka soko meli o komi ko kanisa neti oza pemeni ya nzambe na likolo mais kozala ba bangi o ba ko sala pour ekende na ko salisa bandeko na biso na maladie na ko salisa ba recherche ya mboka na biso enfin que to me mboka liboso. Donc l'état ko ya ko réglementer donc bobo sana ba bangi na mino bodako mela parce que beaucoup monde ngo sous na circulation l'état balobi ata sali 99 jours ya kolala maintenant un jour à la mukaka po ata ba secteur nyos ta na secteur na biso ya production na secteur ya santé l'état a telemi atelier o ezukaka biso batu ya santé te to sangisi batu ya agriculture batu ya environnement ba organe ya loi batu ya la police pe bazalia wa Interpol même pour na ko luka ba mesures sécuritaires pour na ko éviter auto dako mona kala ba bengaka dérapage. Je vous rassure actuellement avec la bonne politique au papa ya mon continent biso aye nango Félix Tshisekedi na oyo ministre na ya za ko landa docteur Eteni Longondo to ko silisa ba antivaleur nyonso bodai ko mona e ba nai ko régner na mboko bopesa biso confiance toza na simanzela wana. En quelques mots na kolobana batu tozui ba ngonga ebele ya koyekola ya kotala mikili misusu tokendaka pe ba mikili misusu pona koluka koyeba comment ko canaliser d'une manière médicale et scientifique utilisation ya cannabis o so to benga Diamba. Cannabis eza na ba molécule na kati o soki ba renforcer yango et kolongola ba effet o Diamba salaka mais par contre et comme memela biso ba guérison na maladie ebele o to ko salisa kango te neti maladie to benga épilepsie ba benga ngo maladie ndeke na lingala neti ba maladie ya ba douleur o to zaka nango ya ba rhumatisme ya ba cancer neti ba maladie to benga neti ba maladie ya muto za ko déranger Diamba to benga Diamba za na molécule o ya ko pesa solution o ya ko pesa solution na kati. Alors awa toye ko vanda ko sangana biso ba scientifique ne balobaka na lingala poto bimisa arrêter
moko ministre na biso a signé a komema na conseil de ministre fixant ba condition nyonso ya ko utiliser substance wana autobengi substance psychotrope et puis substance stupéfiante na modèle oyo et ko salama d'une manière scientifique ndenge ba mikili mususu esala kango po ekotisa mwa kanyaka na kesi ya l'État po to bongisa vie na biso ba congolais na ba kinois mobimba. Diamba ezali kisi ya malamu kasi totindi bino teke bokende komela yango ezali bobele recommandé kaka na ba oyo bazali kobela maladie oyo totangi awa bangonde bakomela yango pona traitement. Coronavirus oyo ezali priorité pona protection ya baimboka na yango kozonga na lombango ya ministre ya Saudi Dr. Eteni Longondo Loma la Bakos abengi mbango ambassadeur ya Chine baye basololi ayebisi pe yabi soki tokangi bahiro na aéroport koyo capacité eza maltraitance te idali ba précaution basololi bango mibale bayokani basala yango pona ko protéger baoyo baza en bonne santé. Botala ndenge dekaki lelo entre ministre ya Saudi Dr. Eteni Longondo na ambassadeur ya Chine. Mais atikeli biso coronavirus te po yemoko pe ayaki nango te yemoko santé muzuri Dr. Eteni santé muzuri biso pe santé muzuri sana. Il s'agit d'un entretien à la fois de courtoisie et de travail. De courtoisie parce que je suis un nouvel ambassadeur de Chine à Kinshasa. Donc c'est une visite de courtoisie que je rends à Monsieur le ministre. C'est aussi un entretien de travail puisque je profite de l'occasion pour présenter à Monsieur le ministre l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Chine et aussi les mesures de prévention et de contrôle mises en place par le gouvernement chinois. Donc je lui présente aussi les signes encourageants qu'on est en train de connaître sur la situation de l'épidémie et lui parler de nouvelles mesures qui seront mises en place par le gouvernement chinois pour mieux lutter, pour gagner le plus tôt possible la lutte contre le coronavirus. Je présente aussi à Monsieur le ministre la situation des ressortissants congolais qui vivent dans les zones d'épidémie. Et je lui dis que tous les Congolais là sont sains et saufs. Et le gouvernement chinois a pris des mesures pour assurer leur vie quotidienne et aussi pour satisfaire à temps leurs demandes. Nous comprenons tout à fait 100% le souci de nos amis congolais vis-à-vis de cette épidémie. Donc j'ai dit à Monsieur le ministre que le gouvernement chinois soutient les mesures de prévention et de contrôle mises en place par le gouvernement congolais. Nous sommes prêts à, de notre propre action, aider le gouvernement congolais à mieux prévenir la maladie. Par exemple, auprès de nos ressortissants chinois au Congo, l'ambassade leur conseille de se mettre en quarantaine au moins
14 jours, une fois revenu de Chine récemment. On conseille aussi à nos ressortissants de pousser leur retour au Congo, si c'est possible. Pour ceux qui ont la nécessité de retourner au Congo, on leur demande d'abord de vérifier leur état de santé avant de revenir. Nous sommes tombés d'accord avec le ministre que les mesures de prévention et de contrôle ne sont pas synonymes de couper la frontière, de couper les échanges commerciaux entre les deux pays, sachant que entre la Chine et le Congo, le commerce est très important. Il y a aussi des échanges personnels qui sont importants. Donc, ce n'est pas le moment de céder à la panique. Face à une crise mondiale, il faut des actions mondialisées. Donc, toute la communauté doit travailler ensemble pour se coordonner. C'est justement par cette façon qu'on peut gagner le plus tôt possible la lutte contre le coronavirus, comme la lutte contre Ebola. Bozalaki ebele botali émission Topé magazine Nabiso ya tindika santé na yebike bo sepeli parce que santé ndé priorité. Pour ce que santé ya kolongono te oko vivre te oko kende mosala te oko bota te oko bala te. Merci ndenge bozalaki ebele botali biso. Prochainement bokozo ba image ya sika ozali lié na bokolongono bwanzoto na ye moko mokonzi ya Saudi Dr Eteni Longondo, autorité morale et iso chwapa. Merci na bazalaki na nzela ya technique Marcus Matangila azalaki na caméra et puis na régie finale Aimé Kasaka. Tokutani mbala ya sima.